Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon hein bambote partout place bozwami la canon na bino yeyo mwana muluba nazara la canon na otika la canon na profite encore la pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na maman mon chéri maman Madongo ma la patrona moi ça ya fioti ngoma bambote na yo vraiment na honorable papinzi là bambote na yo. Toujours dans l'Love na émission na vous avez droit de savoir vous allez à droit au yeba vous allez à droit au yeba vraiment lelo na émission vous avez droit de savoir ezali solo moko ya pasi oyo na kozalanga moko te na plateau na kozala na bandeko o ba ko intervenir nanu na lisolo na biso mutu na mutu asala analyse selon ye apesa ba argument na ye vraiment lisolo na biso ya lelo ezali ezaki na tata mwasi moko abokola tata tobi tata mwasi to babokola mwana ya grand frère na ye wana akufa tellement botaka mwana moko na mokili wana mwana moko na mokili ndeko ne ya mobali abotaka kaka mwana moko na mokili ezaki fi wana bakufa la mwasi na ye na accident ndenge zaka mwasi mobali bake ba vie batiki mwana bango tellement mwana bango andokola tata mwasi wana pe abandokola na ndaku ya ndeko na ye ale bake ko sala accident bakufi tata mwasi atikali pe na héritage ya mwana mwasi wana azobokola mwana mwasi wana koli malgré tout héritage nyonso bazalaki nango wana mais yo moko yebi bana basi ndenge bazala akenda kozwazemi ya mwana mobali moko boye wana déjà la fille a combien déjà na 18 ans ake kozwazemi ya mwana mobali moko boye tata mwasi ya banga te ke mwana wana babota na mokili aza ye moko atali le pureté oyo koki koya atali yango te tata mwasi amemi mwana ke olongolisa mwana zemi bakati mwana koko elongolisa zemi esengi ke il faut ba intervenir basala yo opération po ba longole to basala ye soit na libumu po biloko mususu esebebaki na kati ya libumu bandeko opération la ndenge ba intervenir ki esimbi te esengi ke faut ba kata ba trompe ma nyonso esengi mwasi wana akobotaka te vi na ye mobimba idée ya kokende balongola fizemi euta epai ya tata mwasi na ye alobi jamais okoki kobota siko te ozana na 18 ans mais mwana mwasi abandeki kolinga te tellement pas banda okela tata mwasi na ye mingi mutabokoli yo baparents na batiki yo na 5 ans okomi na 18 ans bakomaki pena mama na ye tata na ye nyonso oloba ye nda azoyokela ye ale elekipe mwana mwasi pe chance mususu ye lisusu azwi mobali fo abala abali pe susu abali susu mobali ya mbongo koleka magatu papa na ye azalaki na mbongo mais mwana mobali wana oye abalaki abali pe nakuta na mobali ya mbongo tata mwasi azaka na secret na mwana na ye mobali pa komo déclarer ke nga pe photo po déjà si bavandaki ba c'est déjà 2 ans na mariage akomi ko déclarer non nga pe naza na besoin na bota bana na ngai na balaki opo na bana boye boye mwana ye pa tata mwasi asololi na tata mwasi que peut-être tata mwasi ko luka solution moko boye tata mwasi abizelanga moko de repesa solution na ba problème wana nyonso kosila idée ya fia kanseki tata mwasi msuzu akoki kosala kisi aveugle mobali atu na kayema muteke botokoki kobota ou bien nini te tata mwasi akepa mobali ya mwana bandeko alobi ke ezala take camarade te mutalibanda te tata mwasi ya mwana propre wa bokoli mwana o pena liputa wana ya libala bapesa ki nde tata mwasi wana tant ba telemisa ki ba parents nde ba présentera ba parents aki tata mwasi wana nda telemi mais tata mwasi akepa bokilo na ake ko expliquer makambo wana nyonso alobi wana za mwasi te opération akosaka yo ke eza michopo elinga na ki te eza ke balongole biloko libumu ko botaka te vi na ye mobimba nga naza na bana nange belé na botu aya basi po tata mwasi azaki na bana na ye pona mwana nanga moko ozwa na yo
ata ko to bali ete ka mbongo de so bali lende ko na bango wana bande yango na zanga moko te na plateau metiti maso oki ko fongola balandi nyonso ya Congo Check TV bango na bandeko naza na bango lelo na plateau bazo intervenir na sujet oyo vraiment ya lelo eza pasi vraiment lisolo na biso eza vraiment pasi makasi naza na Gloire Mbaya naza na Bendo déjà bango mibale de yabo mesala komona na kati ya Congo Check TV na kobanda na Gloire Mbaya. Bonjour Gloire Mbaya. Bonjour Darling Love la Canon. Bonjour Bendo. Bonjour Darling Love la Canon. 3 fois que moi ça mon candidat na boya so boy ça mon kina batno poto ozalate Darling Love pas ozalate donc c'est qui onyo kamara yo moko. Merci beaucoup, j'espère bolandi vraiment lisolo na biso bien. Tata moi sinde na ko répéter encore ndenge zalaka mutu mususu ça yaki yakuti émission déjà baninga bazotala. Tata moi si amemaki mwana ya na yeba ki kolongola yezemi kesali ke betize biloko bakati mwana mwasi biloko ya libumu mwana mwasi akobota katel suvi na ye mwana mwasi abali tata mwasi akeye pa mobali ya mwana na ye ake ko expliquer makambo wana lobi ke boya mwana mwasi wana pa kobota kate vi na ye mobimba zwa mwana nanga Gloire Mbaya analyse non d'abord epa na yo attends que mobali eloko abongo ekomeli yo analyse non n'est pas inayo. Darling Love, avant on a côté la musindo likambo yo. Pesina bande kwa Congo Check News tumbo to esali moi quelques semaines to mona na lisute. Na patron na biso chaîne Papa Sibu Mutombo. Chipanzula. Mon fils bien-aimé. Donc Darling koyoka lisolo ça fait tellement mal. Trop même. Yakoyoka omoni kolanda ebandeli ya lisolo tiko koma nango na suka oyebi ndoki akoboma société mobimba pona mutu moko. Donc je pense que tata mwasi wana azalaki na chemin na yo abanda luka mima mwana wana ti akoma na en enfer. Donc de toloba ke non naza na chemin ya gloire mais yo anda luka le chemin ya enfer. Kokende déjà rolongo lycée de Dazemi, qu'est-ce qui prouve que biloko 4 signes de bébaki? Rien ne montre. Or ezalaki loko moko pe akokepe ko futa ba docteur mbongo ya ko détruire déjà moi na des bas âge. Donc c'est clair, ya yo kapo ce que zaka ta beti li solo te pas mobile on peut dire que non alingaki ndeko mwana ya ndeko na ye akoya na libulu te mais yo kaye moko ko koloba ya kokoma ke no ba pesi mwana là vraiment. Donc, c'est un peu bizarre. La fille vit à 18 ans à Bota. Côté on a personne qui est bien. Ça de ma béninaison. Kobote ya mutelingo lo bateke mute vie suki. Darling. Ise me vimbi sa libu mu fin kope ya mwana so abime kitara. Tika la libu mu pour éternité te. Ko kende da ko longolisa mutu ise malingi bola munote. Lingi bola munoto linga bola munonde ni mutamemio déjà bokelongo lisazem eza donc eza déjà zo pousso pembe na liwa yalo kwa muta commission associate donc a pene na commission pembe na prison donc c'est un peu ça donc ça n'a rien à voir yo lobake no azaki na posate que moi si moi na ana vie na yebe batoni soit za na besoin ya vie ya moi na wane continuer il fallait tika ya bota. Donc, merci beaucoup Gloire Mbaya. Bendo analyse d'abord nangam Olandine Gloire Mbaya lobby. Non merci na pesi banderono c'est la Congo Check na pesi non bonjour na Fortuna vrai chéri motema baza fisto la sublime na kata Suisse na Genève ande yunde mokonzi ngana encore babela finde azazoba zoba papa mon a 18 ans aza manger à minertin mon a 18 ans ba makaba bala na ba aginin toyoka na donc toyoka nga balaki na 14 ans nga balaki na 15 ans nga balaki na 16 ans parce que moi à 18 ans on usait mon bota te poanine moi déjà manger aux adam kolo falo bota parce qu'on était dans une tion erreur moi lo barakia kukia kiangani mon skilo to monia mais na yo memi mwana ndeko na yo balongola ezemi balongole ba trompe tata moso yebi mwana abali akena ndako obota te yo tata moso bi ozolukele solution
Moi na biki solution tata moi na ngala solution est bien et regarder libala na ngai. Njo ko que solution et ko détruire ko boma libala na yo que pas mobali ya moi na po déjà pas moi na po moi na ndeko na déjà moi na yo. Ok pas mbala moi na yo moko camarade te muto quartier te tata moi si de tata na yo tata yo moko ok pas mobali expliquer que ba longole ba trompe. Même si ya sala kiango par rapport au mbali wana yo kango peut-être atana bandeko ya fi wana teto mais ayo kana na munoko ya tata moi si na moko bokoli. Tango ke déjà pas mbala moi na yo balongole ba trompe yo mungu balongole ba trompe soko lié a longwa na peso mwana na ngai ko pesa ngambonga libala te mbonga libala ko babayela ki muninga ndo pesi mwana nao ata moi si mabe ya to mwana miso balongo ba trompe bazanga ba trompe ba bote darling yo kangote pona nga tata moi si nzele nga pesa mwana ye tira to ya panzambe y'a possible ou y'a impossible panzambe yo ke mon pa mbala mwana ote ulingi yete skote ma mwana ndeko ya longwa ya yo moko kia ko bango baloba kianga ni yenda ya peut-être que mbongo ezonga na famille ndengeza tout cas ki tata mwasi ya malamu angandi matela fielo ngola zemi dès le début to banona dès le début likamba anga lingate pour ngana naza be maman na ngana na juize maman na ngami na âge à 18 ans na manger maman na ngami ngana peut-être que ngana c'est que maman ni ngati pour on ça la vie ou la mort quand il y a kufa donc ça boma déjà la fille parce que tata parce de ça boma lingaka été dès le début lingaka été tellement la fille comprenait qui était on a qu'est-ce pas mobile na yeke ba longole ba trompe donc c'est que quand on a docteur ba longole ba trompe atmos mabe andoki atama sabe botika ko so moi na tikali ba para ba kufi yo tikali na bana soko tikali na bana bandeko na yo na motema moko ya malamu nzambe pe ko salisa bana ba bonga ba salisa yo yango wana. Merci beaucoup Bendo tozonga mpanzi ya Gloire Mbaya makamsu pe komaka tokolobaka teke tata mwasi aza mabe nyonso balobaka ezalaka volonté ya Nzambe ni balobaka eza volonté ya Nzambe. Est-ce que tata mwasi ayebaki ntango nazosala likambo oyo ekokoma boye ayeba bongo te araisonnela nde mwana na biso wana araisonnelaki ebolamu Darling ebelo mona oyebiso eza ya motu ya tozaka confondu toujours na vie na biso po yana mamusu berere ezalaka personnel mais tokomisa yango ke Nzambe omoni Nzambe aza likolo ayedaka motu mais selon vision na ye tata mwasi kolobake no akelongolisa mwana ndeko nezemi po alingi te wana dia nayebisaki yo archifo donc eloko na oyebisaka tata mwasi ezali oboti basi oboti mibali. Sache-le très bien que ce que l'homme a semé, il mentionnera. Donc c'est un peu ça. Darling, on a reçu moi na yandeko na ngati so azana zemi na koma na point. To soki zaketa mwasi na nga. Azui moi na yandeko na ngaki longo lycée zemi ke nga na ebité. Ce jour-là soki zaki minuit, soki zaki 1h, soki zaki 3h, eza mukolo bima. Même si peut-être tali peke côté moi na biso au kecha mutu ezo sima te puis mingi ya kabo loba na Congo check na rampe na pe na na loba souvent ma musu effecta nga facilement au moins vraiment na ko kapenda ke na ngopenda te ke oganga po e ça passe darli ma musu so ko lukaka te ke fo ba ko tiso tanga philosophie tanga nini poza la philosophe Nzamba asala biso toza déjà ba philosophe tant ozotala likambo fo ba omoni ko beta no lisolo yo lobango donc même si ba otala biso ba mona ke non tata moi sa luka kindeni na ko détruire mwana amona ke sona bike em peut-être alunga ki mona ke non a gagner ba bien tata na yango etinda ki akende alongoli seze peut-être akufa Nzambe na mawana ye asali ke akufati Uzomona Nzamba sali na mawana kufati ndalu kisko na opesa mwana opasi ndenge nini akeli susu yango moni des fois mingo mona batata mwasi banoko ba papa li ba bima bakasha bandok ce n'est pas dit que ça nature to lo basu teza kande Nzamba sala mokili te
eza po ba se comporta comme mabe. Je t'imagine que nga lelo boy. Lelo naza invité. Ba oyebi sanga ke no darling love abengani bandeko na bana na nga na ndako. Même si la sama belinga mona oboya. So tali batata moi ça batata moi so ba yebi sa biso lelo na ba TV balobako génération na bino, eza génération mo mabe, o génération 7, 8 eza mabe te. Génération mabe na vie, eza génération bandi banda après indépendance. Ti lelo, eza génération moko mabe ya koloba te. Preuve ane so tali ba génération na, aussi ba génération tango na ba kutu 60 o kitsa va indépendance. Ba père wana ba mona makambo ba belge ba nyokola bango truc kotsa bango mutema mabe. Ndo yoka ke no papa kufi ba botoli bana ba bengani je ne pense pas que nga lelo bana dans limpenda mama bango azate atiki bomengo na zibana wana na tie bango leka pour nga na bénéfice na biloko non darling, le choix est clair. Koluka te ke no bato batala biso ba pousser yo rigueur ba tenir yo rigueur na likambu oyo kuto eza concerné te déjà bandeko ba otala so ba tata moi ça zandoki so tali pe bia za mutu mo asambela makasi to ba basambela makasi ba onde basala mabe bakanga kitamba le sutumini nde omone pe nande mutema mabe na quartier ba pesa ekutu kombo o mama Goliath o mama serpent. C'est le choix est clair hein? Mais titi m'a vraiment bande na habité que na habi vraiment que mambolo ba habi que no glomba ya lobara vraiment na limemia nyo surtout pe na sagesse na ndimite ke ba oteninga rigueur darling. En bref tata moi ça zandoki tata moi so nandoki malheur pe na mwana wana na ndeko na ngabendo lobi ke mwana zazoba oui mwana rosa pe zoba obi muto aza position faiblesse air moko boazanga maele obi mutu soka obelisa nde balobara ba se matiti ebikisaka mbangu matiti ebikisaka mbangu mais lokola 18 ans déjà za une matière, moi je peux pas dire qu'aza matière aza une matière, donc c'est un peu ça. Donc tata moi si continue na longoli sabana bande kono bazemi nga pesa ali sous concert na biso ke noti kanza mbala te continue yo po boti bana basi bango bakati bango ba trompe ba vivre mais nzambo azali kolo. Moi je crois darling nga ba ta passer le kinga ndeni na kolo ba te ki nzambo tikinga te nzamba tiki yo mozanvi et puis ba pasteur ba sala nzambe combien bana sama bele donc nga ta passer le ki la tinzoto na ba merci Seigneur pour personne souffle de vie au garder batou na vie. Il faut qu'on remercie à chaque instant. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Gloire Mbaya Bendo Sikoyo. L'histoire na biso tozokende na kaka to komi déjà presque to lingi to chiter na biso. Na problème ezaki maman azopesa ndeko mobali mwana na ye mwasi a remplacer. Pour nous eza bientôt za mabe. Pour ngai eza mabe. Pour la fille a déjà na passe déjà balongole ba trompe ibaleki na kokufa yusu tata mwasi soye lisusu balongole libala na po batia mwana na yo. En tout cas tata mwasi meka kobongisa meka ndeka gloire à lobby moi masumu na biso efuta mana on likolo te efuta maka na se yo ko sa mabe po eza ba génération en génération yo ko sa lelo mabe yo bi oui moi ndeko na yo longolo bengani ba longolo na libala o ayo tie oui abali na ye mais ba na yo tuna ba koko na ba génération ko ya ba déjà maudit omoni tata mwasi ko sa eloko sala wana te mwana yo boti biologique aza mwana pe ya ndeko azaka mwana yo neti ngai maman na ngai kutuko another charge maman na ngai kutana okipe biso te mais ndala mutalo lambela nga noko na ngai lijo bolombo wana Suisse na Belgique ndala lambela nga noko na ngai ona ke classe bo no na ngai olanda mama classe na ngai mais maman na ngai mo fandi à l'aise sikuta ba noko bongo awasa ngo po nini potanga omona ngai amomonde ko na ye atati mama biso akufi ba no so za charge na biso talaka nga kenda poto mtabengisa na poto oncle na ngai pour ça moi déjà ndeko na déjà pas na biso déjà te ndo se ko aki malata bendo mona malata do se ka do mona ngai mbala moko ndeko na mbala moko siko tata mwasi ndeko na akufa tikilo bana mais mona bana mala na monde ko na yo ko linga bongo makasi tata mwasi en tout cas pardon en tout cas zala muté malamu ata pona ndeko na akufa za na se mabele ata ndeko za ki malamu na ndeko na yo ata bo mengo ndeko atikaki
pour bala baki no mikie muta jiraki bomengo tata mwasi ata pour bomengo bana olie tirengo sa bana na mabe papa mwasi pardon la fille yaya pona yo mono suki osuki te pa nzambe ska muta suki nzambe na bandaka ko sala yaya obota basi sa ba trompe ba botaka yo ndimila ka nzambe kaka sela ka nzambe yo bondela kaka nzamba osunga okobota bana soki mobali asoka lingi soka za ya yo okende te tebi basi boni ba obota te ba trompe basa nga sala 15 ans na bota te nga sala 10 ans na bota te mais mobali na fandi na ye kaka tia boti na ye pe en tout cas ya za les comme tungsa mate ka ndenge nanya lobi yepa na ye abateke nzambe olingi ngai te kande gloire lobi nso baka nzambe olingi ngai te nzambe lingo te yo vivre na mokili combien bato basambela nzambe ya soro be akotisa mabele kande gloire ba kufi basumuki batikali nzambe linga biso nyonso ata quelque soit problème nini yeli yo ya nzambe lingi yo nzambe opesa solution. Merci beaucoup. Nzambe ba ofele ya lela kaka ngana ba nzambe ngana so feline yo lela kaka nzambe ba ofeline ya ozwa solution aoke na biso ba ofeline nzambe ke la biso makasi pe alinga biso pe na tango to suki nzambe tele marapona biso abundaka papa ba ofele za nzambe yo papa nzambe yo ndi papa ba ofele ya talaka na nga nzambe papa nango lobi nini ta mokilenge mona nga pamba ta libala opesta mo libala ya bénédiction. Et la bénédiction. Azoro ki makangu ta honora kiyo. Kande nga bala kiyo, boya ki liboso ba pasteur. Kande ba di bala ba pambola ki nzamba yoka ki ba pasteur ba yoka ki. Tata masa lia ki mbongo. Ma berezo auto okobota par la grâce de Dieu oko simba bana pour bota bala mapasa. Ngam na lobi pona za ofeline lokola yo. Merci beaucoup. Toto chité la biso déjà ezaki moi li solo tongeki to bete la bino vraiment lelo eza ba makambo belé bakawe koma rebelé na ba famille ba sala kake lokola ye azobota te tika to pesa ye boy to zongisa boy vraiment nzambe bozo cha e wapi amsu yo kaniso tali e kaka bobi liya lo kwa azobota te to pesa leki nini ela sepeke leki wana botaka o mono pesi pe boy leki wana pa ki azobota te bino no soke bo perdre aboyi pe liya wana boyi pe leki wana ke ko bala sko na famille mususu nyonso wana ezokoma po nini po ba famille na biso nde to lingi kozala ba intérêt a vie a kolandela to ba famille boso batala ra mingi intérêt ndezo bo ba famille na biso ya lelo oyo ata likambo eza nango ke eza nango na nenga mabe lokola keso ba moni ke kuna déjà place na adage ba loba mbisa landaka place ma echola ka yango ndezo kotsa vraiment ba problème makasi na ba foyer bandeko la biso bo luka bo changer yango bo bongisa yango na ba famille donc na émission vous avez droit de savoir to panza raté mutula mutu azo sala analyse selon ye azo pesa ba argument selon ye vraiment et loko bongo so comme na famille bo luka bo traiter ngo na famille soki mobali wana décidé que akokabwana mwasi na ye to akene ko luka mwasi libanda eza normal botiki eli jamais bino libota boko salela choix. Merci beaucoup Gloire Mbaya mot de la fin na yo et puis deux personnes na ba fan tout o ya Congo check pa message kolanda biso bon mot de la fin na ngezaka kake non na otala ndeko nga moi c'est juste na fortifier na ebise boy ya so zana Congo je pense oui. Moni Kabilo aza président na biso siko ba orphelin yo orphelin to na papa aleki Kabila comprendre so ministre asengi mwana ke poto aki asengi asombele lupango asombeli bongo ka biso papa biso ne muta sali likolo na se le créateur de l'univers. Et pas Nzambe trop tard et raté. Il faut avouer ta moitié pardonner. Kota, luka église. Luka Nzambe na bosolo. Telema li boso batu. Betela batu passé na. Batu baseka. Lobi ba otato la munoko ba lo baté ya solo Nzamba za na bomo. Donc c'est un peu ça. So ke ne pas nganga opeso mwana, ma opeso problème mususu dela ya ozana. Mais Luka ka Nzambe bakomba babota sara bote na ajini na bible
n'a jamais ménopause. Tout est possible à celui qui croit. On a bandeko Baolanda biso na profiter na occasion na invité Darling Love Soko okoki ko permettre ngana pesa bina merci vraiment. Donc na senga merci à Boimé et koketi na senga vraiment ba moko na patron na biso papa Sibu Mutombo. Donc on a une intervention na sala papa biso vraiment za papa ya bolingo. To sala pe mission moko kaka ke to idara batu mais il mo pas idara. Papa vraiment aidenga. Pour mère à auto botat na césarienne en tout cas merci papa. En tout cas sincèrement vraiment na bi merci na Rosa Lengrate et biso merci. Oyo au fond du cœur. Na ngai et biso merci. Après simbote na Alvin Kondi misalanga vraiment moto na Nzambe babi kala mingi te na novembre penda oza na biso na ken album bientôt zobima. Donc et ça la penda bien pour yeso yemba na yoka vraiment na komi na mapata Alvin Kondi. Na pesi po bon mama dongoma merci vraiment na monaki en tout cas merci maman na Rosa Ingrate et biso merci merci vraiment mama dongoma ça lenga bien et biso papa merci ya fiot merci vraiment ça lenga bien na sepele makas na mona vraiment que ozara na ngai na pesi pe bendo pe mbote ndeto na plateau boya artiste na biso vraiment na Darling Love metia okanyelanga kanda metiti mana en tout cas na maman na biso maman pe na babi maman conseiller na biso ya site na biso awa maman na biso maman Mujinga cordon merci beaucoup. Merci beaucoup Gloire Maya Bendo tozo kabona déjà mot de la fin na yo puis bambote na ba fan na yo tout o balingaka Blandine Bendo a s'appelle ça vraiment na théâtre quand na lobby quand des Gloire à lobby ya Sarah Boté na Agini Sarah Bota qui déjà na aja kubota tema Bota qui na zo feli no kwa ngona qui passe yo tikaya patata mo mambasali yo ngapena tikara pa ndoka mama na ngamba sala ngama bete mtamtana chance na ngolu na ina mukili ya zalaka makasi lukanza mba solo mobile na pa boya otasa mobile na pour le meilleur pour le pire azaya yo bobo na te moi na patata mo si wana mba no boya alors mutela munene olinga ete libaleza yo obota. En tout cas merci Darling Love la kanona na piskaka. En tout cas merci na mwana mama Fortina vraie chérie. Bala moi si abatu ya fistal la Sibi mais il va faire na Suisse. On a Genève à Tongo. Ya quand to solo ya en tout cas jama pambolo leki na ngatu na sepelaka. Pour leki na tshela nga ba Fortina vraie chérie. Tshela nga penda carton munene bilamba pende ya ka do dega. De son adra bien pour la Fortina vraie chérie. En tout cas merci la maman chérie Pierrette Luswa motema batu ya Lidio Bolombo et Fablo Fabien mona Jubeka Tongo mona Jubeka solo mona mogindo yewana Orly Mazeko Almanoir et Gali Mokemba. En tout cas merci beaucoup, j'espère que vous avez vraiment aimé à Kolanda émission, vous avez droit de savoir, vous avez toujours présenté na bayanga denda kunanga wana ngaba mingi te denda kunanga no bolinga vraiment Olanda mingi. Merci encore na Rich Chocolat Chaud d'Afrique à partir de la France Bambote Belé na Germaine Zara Germaine Zara to sango kande to yo kanaki yo yebit et ça la bien makasi. Merci encore na honorable Papinzi la honorable Papinzi la honneur dans le banc. Merci encore na mon boss, mon patron, Papa Sibu Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance. Merci encore à mon réalisateur Metitima. On a toujours dans mon émission, vous avez droit de savoir qui te koboy. On a vraiment ma cassia. Mon réalisateur Metitima. Merci Nabino Nyo Sobopé Sanga confiance d'Enda Kunanga. Nalingi Bino Mingi. Bo s'abonner na Congo Check TV. Bon ça a décidé tous à na pour ça la Bino Moussa la Bino comme il faut à check. Congo Check TV. Yasiba Mutombo.